bana poto bana partout bana monde entier balobi site ya munene BTV3 makambole ni mosila bolobaki ni bemba kondo Tshisekedi banga rapolani. C'est le seul moyen où les Congolais peuvent se mobiliser autour d'un grand nombre. Nanzela matanga. Balobi danger kotika la danger pe kano kotika la kano. Na kata na mukuse tango komelanga kao je vais les toi. Na kata mbamo na mukuse je suis déjà occupé. Donc mamwa biso ko baka roya pona bino pona batu nyonso pona ba artiste pona ba musicien pona ba danseuse pona tout le monde. Au Soudan donc on s'en rend compte et celle comédien oya tikali na kina zo défendre couleur ya ngadi c'est moi barimbuka boye bakotelema bokonzi ere maboko na bino ere na maboko ya bayi politique te babi landa mambo bien na kata BTV3 on se retrouver chaîne moi bien ba chira qualité je vous remercie na mon boss ba pesi mambo on a BTV3 bana poto bana partout polinga bongo ti ba faux prophète babima, ba faux pasteur, ba faux apôtre babima na bango, mais vous comprenez vous tous que il y a un apôtre de Dieu jusqu'aujourd'hui. Ndekara Elia Lobaki, je suis resté seul. Mais qu'on a ici, non, il y a encore 7000 oyo non ba gumba melibalte. C'est-à-dire ceux qui ba faux prophète bazali, ba vrai prophète pe bazali. Bien aimé, ndio zola na biso wana, izolo bino le côté. Est-ce qu'ils ont le bébé le côté? Nabi ozana poto kuna ils avaient paradis te poto kuna bo apen makambo oyo ils ont faire souffrir pe mitema na bino poto kuna pe bato bazangi mabota pe bazali bato bazangi mabala pe bazali ba problème ezebele numéro yango wana benga biso tokocha contact na apôtre Adolphe Flamme Katukonki et puis église na biso ezali awa na commune ya Kalamu na quartier Yolo Nord, avenue Tumbomani numéro 45. Na chaussée kaka ya kimwenza wana référence hôtel Bel Aspect. Tozawana tozo continuer kaka nzamba zo continuer kaka kosala ba miracle nzo continuer kosala miracle okuti bozo landa wana eza ya muki nzambe asalaka ya minene et na sur ne bisa bino bandeli ba artiste obolinga ka mboka na biso bazalaki na kati ya célébration wana siko na opesa bino élément oyo pour comprendre que te soukaka na témoignage te soukaka na exhortation te mais te kota ki pe na louange na adoration na ndeko na biso to lingara mingi le frère Michel Bakenda azaki yemo kote zakina lekine po lingara mingi frère Paul Bakenda bakumisa ki nzambe batombola ki ngwende listo ya nzambe. Pas beaucoup plus de commentaires. Ensemble avec mon réalisateur Papa Mardoché, rentrons du côté de la régie. Et cette fois-ci, je pense que Erosala poto sou qui s'en a bino. Commentaire monsieur Rosal les athées. Et puis n'a profité qu'on a fait ça l'apôtre Adolphe Flamme Katukon qui va monter. Il y a trop pour la confiance au Salingaï. Je suis un punga. Les lopé nation ma profession pe Salingaï pe na romo na ngopé lobby. Na romo na ngopé lobby c'est-à-dire Papa Mardoché patinelio moti a trop à lobby. Chapé le boko. Yefe amona babiloko wala prophétie pe bamba yepe so nzamba lobi amona babiloko wala c'est-à-dire na pesi sous maman non mbote côté azali na pesi église mobimba ya les restaurations ba binzamba zo continue ko restaurer ba vie ya batu yope mutozola na biso benga biso ba remarque na yo et sous en pour ça prière et pas homme de Dieu l'apôtre Adolphe Flamme Katukonki azawana ako sambela pona yo nzambe akomi monsa pona yo pour les moments na tike non élément oyo bolanda yango le frère Michel Bakenda amma biso susu to toucher ngwende ya nzambe. Merci. Moto matanga azelaka nanu te sonyesi la Jésus poalinga moto alingaka moto na kati ya basoni alingaka barishe ndenge moko na bapauvre alingaka babwasi ndenge moko na basterile alingaka bashomere ndenge moko na batravailleur na chiluba balobaka katuni kasunga bwala Yesu amputu abibangu mukalangu abutumbi wanyi Yesu ni moja mujutumba jakabenga buku jibibachi Yesu mushatame ya chipungiji Yesu mukola bujaja buku habu Yesu mulalubo mutamba bajibasambo mumono mutu alungenu Yesu ni moja kumesa ni jakumeli bajakapatula mahi muchipela
Yesu ni wajakashi pangoli ata Yesu muyangu wa balanda wakuimba wakwelela kankudulule yo Manuela wanyu yo Jean pleurait parce qu'il n'y avait personne. Il avait raison parce que dans les cieux, sur la terre, sous la terre, même dans la mer, il n'y avait personne. Zambatinda Noé, Noah Melama Sangalangwa, Zambatinda Abraham, Abukalokutan Egypto, Zambatinda Moïse, Atuta Tembeli Boswa Libanga, Zambatinda Eli, Akima Mwasi Jézabel. J'en pleurais parce qu'il n'y avait personne. Mayaka Koyoka Liloba. Et le bichon ne pleurait plus. Voici celui qui est digne d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux. Yaswan Zambé. Un fils nous est donné. Un enfant nous est né. Mais un fils nous est donné. On l'appellera admirable, conseiller, Père éternel, Emmanuel, Dieu parmi nous, le roi des rois, Dieu, Wakuimbawani. Usheta meya chipuni yawe, Masia, alingi ngai mingi, Sikana, yembela yezembo, Akufe, Lakinai na ekulusu na yende na zilo biko yawe Masia alingi ngai mingi Sikana yembela yeze moyo Akufe Lakinai na ekulusu Ayende Nanazile Biko yawe Namwakili totombo la kabaero nationaux. Et pourtant bango bakufa kaka pona mabele. Ata Lumumba kufela Congo. Mais Lumumba kufela milima bakongolete. Ata bachela ye ferie. Bakufela milimo na bisote. Mais héros yo nazoye mawa. Akufela mabele, akufela nzoto, akufela molimo na ngai, apianga esika na lola, azo merite ba ferie ya motema na ngai, azo merite na telema po ya fanda na ngwendo, akufela kingai, na ekulusu, na yende ngai, nazwi lobiko Jésus. Nanyo yo bakokola kisaye film liwana ye na TV mandi makolekela nzela yango bobele Yesu Nzambe na Gethsemane balakisa ye film liwana ye balobi Yesu mutokezo bima na forma makila ye mukalango wanyi kudila mwaji me Yesu atalango te ayeko kufa ayebike ayeko kufa azoya ayebike sikoyo bakobeta sete azoya ayebike siko bazomatisa kwa mufo mumanya lufu luenda wamputo abibangu wani yawe na ngai o kufela kingai na ekulusu na yone kanazwi Biko yema Masia Masia alinginga Tika mai Yendela yenzemo Koyema motema na Yawe Niwaya soni Na beti sete Masia Masia Yawe Tu
Tu peux élever ta voix. Tikangai. Yahweh akufe la kingai na eku. Yahweh aleki baboti banga la gangi masia. Yahweh tikangai. Yahweh oyemba motema na ngai. Jésus, Jésus, Zambe na ngai. Yango tika ngai na yemba Yesu za malamu. Tika ngai na yemba mwana zambo za malamu. Olongola kasoni na nzoto ata sonya bolenge Jésus. Opikola kasoni na libota ata sonya banda bakoko. Papoko jobela malaria omelikini. Malaria na yo esili. Soit obeli typhoïde. Olandi traitement typhoïde na yo esili. Mais soki oza na soni na nzoto monganga nini alongola kasoni. Soki oza na libota ya soni kisi nini esilisaka soni. Yesu kibwanga bwabundu. Yesu nde kisi ya soni. Alongola soni ya Mardoshe. Alongola soni ya Mefiboshet. Aya babasi mikweza na masi. Alongola soni ya Sache. Alongola soni. Molongoli basoni. Kolo Yesu moyembi sinsembo. Vinanga zalaki bololo. Koleka Kongo bololo na sena moy. Vinanga zalaki sei. Koleka pubele baba na ngai. Yanga vya zalaki bololo. Koleka Kongo bololo koleka kini. Yesu yena sukali. Osikavi na ngai. Oyambisi nga nzembo. Otangisi pe kombo na ngai. Nakotika nzambo yote. Yesu musaka shiwanyi chilumbai. Yesu mungu bushama nyanu pambijei. Kalanga wanyi mumwesho akubantu. Ngaka jengaenda nyima nyanu muchimeneye. Nganyu waku manya panyu mema wabu. Walusalwa chaka na mianga wanyi. Wawe shugu bantwe. Yayosa malamu. Yayosa malamu. Ebi makindeti na sambwe. Soko ye makinga. Ebi makindeti na suki yawe. Soko ye makinga. Comme la poison te pona pasi. Kotika nzambe te pona bobola. Ata situation na yo eumeli. Zalana nu patient yaya. Soki zemi ezala kezwaka des jours. Mais maman linga kelinga mwana makasi te. Mais tellement zemi ezwaka 9 mois. Maman banyonyo koma banda 1 mois. Azobwaka soyi pendant 6 mois. Si 9 mois maman keli susu kobota. Pasi ya kobota lekili susu makasi. Yango tango azobota mwana. Shama kolinga basimba mwana na yeo. Pasi no peut-être zana nous zemi à 7 mois. Libana no zana zemi à 8 mois. Yo linyoti kanzambe. C'est la 9 mois na yo kobeta. Oko simba bikamo na yo. Moto azana $100,000 azolula 1 million. Zoka moto a 10,000 azolula 100,000. Moto alie soso azolula ngombe. Zoka moto mpioji azolula soso. Moto mpioji azolula soso. Zoka moto ndunda azolula mpiodi. Moto ndunda azolota mpiodi. Zoka moto maya sika azoluka tandunda. Moto maya sika azoreve ndunda. Zoka moto nzala azoluka tama ya sika. Moto nzala kanisa za leshek.
Zoka milliardaire moko azobela cancer. Atikali na 2 minutes akokufa. Akomi olula tabomo ya pauvre. Akomi olula tabomo ya shege. Akomi olula tabomo ya moto liboma. C'est-à-dire tant que tu vis. Bola mweza kaka na kati haya. Atana nobalite. Zambaza malamu. Ataba bengi yotula. Zambaza malamu. Ataba lobioza shomere. Zambaza malamu. Ata yo témoigner na nuteye bake. Zambaza malamu. Tikanga na yamba. Mwana zamboza malamu. Nakozela te na bala pona beta mololo. Na beti nanu ya seliba na ngai. Yesu yamba mololo ya chômage na ngai. Kankundulila kamunzala ya nisenga wai. Nasha mujanjanu ngwimba. Nasha nyinzala njanu musamu na senda. Nasha bulanga njanu ngujule yoyo. Nasha biyo mazambi wa njanu ngujule. Oboti saka vegle mwana zomona. Oboti saka baba mwana zoloba. Oboti saka koka mwana zotambola. Musheto ameya chipungiji. Tikanga, tikanga yebiseboy. Kolu kayoe nanako tikate kotambola nayo posa motema nanga. Kolanda yo nanako lembate kogumba mela yo. Kolo Yesu nanga koluka yo. Oh Yahweh kotambola nayo posa motema nanga. Kolanda yo Mabara basebo bando dosi Ya Yesu koluka yo. Hey Yahweh kotambola nayo posa motema nanga. Kolanda yo Yahweh Soit te ba matrile, soit te ba tobasa. Tosi toyebi ke ba meilleur na biso ba koli. Neti ngabo ya ta Cristiano azo fute, nazo ganga kaka. Mais en réalité, na yebi bien que Cristiano s'est bungisi ba qualité. Mais son azo défendre Cristiano magra koli. Et bongo yeso ya kola kate. Et bongo yeso ya sila kate. Biter éternel. Chobe chandudu chaka chini wanyi. Yesu te simbi na nute. Soki machesili na nute. Bato Madrid de bazondi me la Cristiano. Macha vinange sili na nute. Nakona Yesu ya leki Messi. Boni na lemba nzambe. Abato pie ngambongo te. Nakotika yote aba. Aba na shanga enda luamaka samuchimenga. Aba na shanga enda nyinzaleyo. Abwanyi na shaba ngamba mulanda. Aba na shabiuma kabibi semena. Aba na shanga enda bantu bangela matapambili. Kolukayo nana kotika te. Kotambola na yo. Kolo Yesu nanga kolukayo. Yahweh
kolanda yo yawe okubambela yo osaya soye baba aba Jésus abe kolo abe célèbre-les Mandere bose baba yebose kondo sabanderi yebose enda karabase si azali lisekwa asekusi nyonso ya ngai soki ngai nazopema okumu ezongela nkolo masi azali lisekwa asekwisi nyonso ya ngai soki ngai nazopema okumu ezongela nkolo nasi nakundaki baespoir na ngai nyonso ya vie naza lokola Joseph nake na bandoto na Ejipito me na mikuti na ndako ya bowumbu nakundi bandoto na ngai zoka nde Nzambe ayabimisi nga na liste ya repêchage arepeshele nga bandoto osokwisi bandoto na ngai osilisi nga complexe na vie ata na kati ya bato mbongo ndinge ndanu majunda senda nalongola complexe na vie ata makolo ngulu naza mwana Nzambe po ntango combokili ekotaka moto na nzoto moto ye moko amonaka teke combokili ekoti ye me ntango lianzi ebimaka na bavoisin bamonaka lianzi na bobola na yo wana oza na combokila richesse na nzoto ejour lianzi noko bima na foma mbongo na seliba na yo oza na combokila libala masi oza lisekwa Jésus osekwisi nyonso ya ngai alongolinga soni Yesu moto ya boboto Yesu alongolinga soni Yesu wendo moto ya boboto Yesu ayembisinga nzembo Yesu masiya zalia asekwisi nyonso soki ngayoyo lokumwezonga kufatiki esika yawe na mwana mpate soki ngayoyo boso timbile timbila Yesu chamakanda boso timbile timbile muchu wa muja tondolo Yesu nipaja kuweye mena otemeti ndingai naluka yawe na bomwe basusu babotama bakuta baboti ba PDG basusu babotama bakuta baboti ba ministre bazana raison ya koluka Nzambe te peut-être bayebi bien que héritage ya baboti na bango eza garantie mais nga babotanga na mbujima ina ndako ya mabele
nakuta babwati na ngata na desa na ndako te soki mpona yesu oyo te peut-être naza trésor kabwibwa yesu nongunga dimupo na shangu nishimba yango nalukaka yesu ndeti nakufe nazoluka héritage akotikela bana na ngai nazoluka prise de définition libota na ngai naluka yawe eske mutu mwa azoluka yawe sawa mutu mwa yokoluka nzambe ya solo asawa sikosala boye olingi oyebise ekobebelanga soko otiki ngai ekobebelanga soko otiki ngai Jésus ekobebelanga soko otiki ngai yawe nakosimba tushe soko otiki ngai kolo nakoya kosambwe soko otiki ngai ekobebelanga soko otiki ngai oreye na ngai Yesu parapluie na ngai Yesu libala na ngai Yesu mosala na ngai Yesu kolo akoya kosambwe soko otiki ngai ekobebela ngai soko otiki ngai Yesu loba quelque chose na la vie na ngai yo nakoya kosile soko otiki ngai Yesu basekinga mingi Yesu na la vie na ngai yo longolanga soni na la vie na ngai sekisanga nene kalenga Yesu digenge kalenga wanyi digenge mwata wanyi digenge shakukumbana kabitu digenge Yesu digenge kalenga Yesu digenge basaki byakumbanya senda basekinga koki lobanano mwaka na wanyi chipando ashinda menu wanyi Yesu wanyi wakwenda nenda Yesu wanyi chaya menu chanyi Yesu wanyi jitabuja janyi mukalanga shimintu ngaje kalanga maya tunganwe kalanga kasaku kanyeyo Yesu shuma ya bana banye kalanga wanyi mushinga wanyo mubatu yo bandajila wanyi shilo ekobebela ngai soko otiki ngai Yesu betela ye mololo akuna akuna kolo Yesu akuna kolo baba nasema wewe Mungu wangu ndiye mwamba ni salama yo ndiye mwamba ni salama ndiye mwamba ni salama ndiye mwamba ni salama bete mololo ai mololo sukutusu kolo papa sembola loboko yao
Kolo Yesu lelilele Kolo soko lobina koto sangayo Kolo Yesu Yei baba wa milele hakuna kama wewe Baba wa majabu hakuna kama wewe Baba wa mbinguni hakuna kama wewe Baba wa mbinguni hakuna kama wewe Pona bolimbo nanga ise Pona boyenge beni na yo Kolo tonda na bolimbo Kolo kumama ya Yesu Pona bolimbo nanga ise Pona boyenge beni na yo Kolo Yesu tonda na bolimbo ya kumama Bomba inalingi Yesu Mana poni ye Nakosa lela ye Kinoliwa nganalingi Yesu Mana poni ye Yahweh Kosa lela ye Yahweh Kinoliwa nanga Yokananu lisoloyo Yangamo ibe Yokananu likamboyo Yangamo ibe Tibazo sambi sangai Namo ibe Destination ngai lifelo Namo ibe Tala bakomi kobeta nga basete Namo ibe Destination toujours lifelo Namo ibe Tala bamatisi croix likolo Namo ibe Destination toujours lifelo Namo ibe Mena komi likolo Na sololi na Yesu Destination échangé Na komi motolola Na mataki moibye Yesu apienga lola Oya wana masumu Yesu apienga lole Oya wana problème Yesu apie solution Omoyoka Apekisi yote Makangi yote Kasibina na yo Apekisi yote Makangi yote Kasibina na yo Yesu lombe, Yesu, kolo Yesu lombe, shilombe, Yesu litumbe lacha, lombe Yesu, Bobo Yesu pasola ma itole kanzela, Alle pasola. Salabo. Ei, kolo Yesu yakananu, kolo Yesu yakananu, Digo solo, sukutu. Ai. Ah, tika Yesu atombola. Tika tombola. Tika Yesu atombola. Malibo tana yo. Shilo tombome. Kolo tombome. Shilo tombome. Kolo tombome. Zela. Alors, ozotombola kiti likolo. Pono lakisa ke Yesu asala nini? La célébration
bana poto bana partout bana monde entier balobi site ya monene BTV 3 makambo nini mosila bolobaki libemba kondo Tshisekedi babangaka mpona nini. C'est le seul moyen où les Congolais peuvent se mobiliser autour d'un grand nombre. Nanzela matanga. Balobi danger kotika la danger pe kano kotika la kano. Na kata na mukuse tango komelanga kao je vais le toi. Na kata maman na mukuse je suis déjà occupé. Donc mamwa biso ko baka roya pona bino pona batu nyonso pona ba artiste pona ba musicien pona ba danseuse pona tout le monde. Au Soudan donc on s'en rend compte et celle comédien au atikali na kina zo défendre couleur ya ngadi c'est moi baimboka boye bakotelema bokonzi et na maboko na bino et na maboko ya bayi politique te babi landa mamwa bien na kata BTV 3 on se retrouver.